verra. Lobby est allé fatigué. On va mettre la gaz des années. Lobby est allé. On va faire belé. Lobby est allé. Les plus battus comme on a dit. Lobby est allé. Et Vénémaya qui vibre verra. On ira. La lobby est long. Fachi a le penalty sans gardien. Lobby c'est historique. Penalty sans gardien. Penalty sans gardien. Malenito yokawa trahison. Non. Lelo ayer retard puisque réunion eleki na minute FCC bosangana ebele bepere de bokeli ba réunion be mais lobby ezali ki vivra ve lobby ezali kira mwaki seke wamulumene kabe lobby ezali ki vivra vera. Lobby ezali fati oyo babeta gaz des années. Lobby ezali liwaya bakombata bakufa ebele. Lobby ezali depuis bateka mbongo na biso. Lobby ezali événement ya qui vivra vers Monera. Tozozwa direction au continent stade Mati. Bisezio na terrain ya pale nini kuna makolote omeki viva Ganga bas Janine mabunda ya Janine. Narobaki cette fois. Nazaka prophète depuis quand? Boni magite. Alabaki semana basala semana nini? Alabaki semana nini? Coalition peso dai. Janine mabon tambe moi. Parce que c'est la déclaration d'une manière officielle au président Tokoyate. Et Zamba Congo. Ayoki lo Zambu ya bakombata bakufa kala. Balobi Bakoyate puisque il faut président à respecter la constitution. Janine na tambuma. Mais na maman nazo ya bisayo. Fachi ayoki chombo Washington le vade alobi fumule liboko tonya taboto salani et d'ailleurs bisolo bito aussi na bino batu oyo na likolo hélicoptère tikingaka Loko na yoki lelo somo lobi bongama lata gravate lata veste sina lobi mergeni na soko ma député eza bongo te lobi eza mo nini nazo remplacer tambement président ya Sénat. Yoga, les lolala na matière. Olia te 6 heures dozawa. 6 heures dozawa. Kende siko yo za tembe kende.
Et combien là? Oh, match final. Samba yeba 15 jours, tu libérer Moko. Samba yeba qui est pour ça libérer Moko. Libération Moko est colonie. Yoka victoire à Liboso, peuple congolais. Yoka victoire à Liboso et Zali Tokaye élection. Fatia comme chef de l'État. Victoire, monsieur César Lobby. Et Zaboy. FCC. Le quoi le balinga va libérer Mboko yote. Si le bagi Zamba Congo soka yoka le sam. Akoni sa motema ya Janine. Nata mumam. Bayate. Yoka wat trahison. Janine akai musika akangi bureau ya Assemblée nationale azikle akaina ona ndako. Mais na minute faire 13 batuniye na protocole d'état alors Janine Mabund fungule les années maboko ya non avant qu'il soit dans 2 heures il faut réagir à l'immédiat. Voilà. Parce que vous avez fatigué. Vous avez fatigué. C'est là où on a besoin de la Congo. Papa, quand dans la souci. Kabila nda yebi fachi. Soki atale misumi bale awangani maloba nyoso aloba kiko. Il est pas viva. Viva. Lobby c'est historique. Non. Historique. Samba Congo, toluka occasion ya boyika. Lobby neya kate salini. Toyoki pepe de bozo sanga na ba fikini. Boya na machete. To sengi bino boya be. Boya. Soki to kuti yo kuna na machete. Avant on fioto la mbanga. Ma kofi mi bali ande. Tunda kai musinga balobi ke président sa trahir mboka apelisa cha essence na moto. Facha lobité qui vivra verra. Mais yoko ba juge akuri ko sene balobi te. Président yoko loba mingi te. Yo zala les. Yaka na ide paso yoko la politique. Juge balobité. Président yo kolobaka mingi te. Silisa kaka prestation ya se. Ya serment. Bongo mona musala. Yaka omona musala siko. Bakosanula bango ande mais eza batu banani baza empêcher ba juge wana baprêter serment te eza banani banani oyo bakosike banani babomi mboko oyo juge alobi te eza kolobaka mingi te wana energie akopele na banyama oyo te baza banyangalaka Abanyamurenge bakokonda la susi kaka bakokonda na pale wa pale du peuple na pale du peuple bala moko ba ina désinfectant
na babiro nyonso mabonda alobi te limbisanga na bosana mais ye bangonde basigné document à l'unanimité nazoyebisa bino c'est maintenant tozokende biso moko na élection. Très bien. Fachi azosala après déclaration après ma maison le cas lobby tozoconsulter nouvelle majorité. Président qu'on nommé informateur Yassi Yassika. Non, à quoi nommer même Bayat. Très bien. Yo talela ngai na ngambu na yo. Ele akoya pas plus mabi. Mais yo zappé des vitesses. Olate. Wote président nyata borto. Na longwe. Si nazo sabino. Déclarer zam piège à FCC. Ba yeba ki na bango il faut batika ko sala kutu déclaration. Vraiment. Il fallait pas boya. Ba yate, ba pesa ta raison na média que tobela ki. Dès lors ba ki ba commis document. C'est là maintenant où il y a les choses commencent. C'est par là que le chef de l'État il a vite compris que la guerre commence. Bakei ko publier document que Tokoyate Facha lobby Dieu merci. Trump yo mori mi yoka. Machele Trump na interprète en anglais pour en français. How one chooses. Il est pas vivant. Nazoye bisayo politique autonomie na FCC. Fachi silence naye. Mais je vous donne maintenant message il est les aboui. Biso tolobaki mariage tozali na d'accord. Banani ba mariage sikoyo. Banani ba mariage. Biso te ba moko. Fachi be beto mutambu bakwei. Bakwei. On met ces raisons sur plan national et international. Bakolo Baboy. Non, Fachi avait la bonne volonté de travailler avec vous. Mais vous l'avez répondu à monde de ici. Voilà, ma sorcier. Ma sorcier, bando basana nakani FCC bando basana nakani FCC Nazob Sabino lobby zadatini lobby zadatini mais avant Fachi après apprendre acte ba juge na butoa komekate kuna komekate soko sana ndeko na afio tolambang arosumba d'abord baso l'art de présidence bakozala na cortège à présidence wangwa tika nini eperde bakei basali mabachete balobi tokosala sabotage c'est par là nazoyebisa bato bakokota na stade bakokota na kati ya palais du peuple biso basengi biso boyi place nyonso tere ya libanda ya palais du peuple totondisa yango ande sina kati yango tokozala badepute po bilongi na biso eyebani même naza na invitation te ngai moko naa na invitation tikanzela tokoti
to remplir fatia kobima na ba juge libanda pona représenter bango devant la nation nini devant la nation nini congolaise. Alobi voici vos juges de la cour nini constitutionnelle. Flash, diligence. Qui sont pour mabele koningana? Si. Après kosilisa facha boya awebisaka kamura boy kadena oy mabunda yaki nango na fungolo wana bazobwaka bazocha kadena sika papa tobana ko bino occasion Kala Kabila boye bake Kabila asandoko boye bake mbonga na biso muto bloka mo ezanani na kosike ezayete akosiwo ezayete bango basololi ezali bato na FCC melelo basalaki réunion hier na hotel ni Showbiz na bato nyonso ya FCC balobi boye tosala to yoka bakei musika basali évasion na est na prison wana ese FCC c'est là même Ronaché, Ronaché. Olingo naché boy, maye kauki ekomi potopoto. Luka. Simba. Est-ce que Nazoem Sabino, puisque déclaration FCC Zaboui, ceux qui fatiguent Batouane va prêter serment, bazo regretter, bah cause de la majorité de l'Assemblée nationale. Maintenant, le cours constitutionnel, le indépendance et la justice depuis Congo et Salama Bazo et Amoté. Cette fois-ci, avec Fatih Beto, il y a d'abord tout ça l'année. Tous les gars. C'est la lobby. Lobby énergie batte là. Ministère de Zaïgo Luga, Bané va bloquer Ministère de Namogo. Lobby. Et ça dit Fatia, avant Fatia Kota, lobby. Manini. Vers 6 heures. Et Rosolingo Fiatola, Oumanani, pour bref, cérémonie à lobby, et ça va de faire 11 heures. Mais Bassengi va tomber à 6 heures. Mais les lots depuis 13 heures. Kende soki bakatonge bayokayo et puis erreur grave bamona na photo ya Kabila non oh yaya c'est là Kabila non ere bazo fandisa yo moko anyatira na libomo oyo ya limbiso simba ye voilà il a pas fati ya zo bandala ngolobi film e bandala ta salini après la film a bandi filmé lop ayeb sali bino bino mpe boluka occasion yokala o président coalition ekufa occasion eyaka te salini bino bokosala nini prenez-vous quoi prenez-vous quoi amabela kolobesa te zonga pale lia melati soki tolibere FCC nde tokolia bien pour le moment mobilisez-nous comme un seul homme. Tous se prendre quoi? J'ai dit et je vous remercie. À demain. Moto, Yakana Yasambi.